Dikamba mwana ntuka oyo surgir lisusu ressurgir lisusu po surgir ça déjà kala ressurgir lisusu ngapela na ba point robeta moi c'était nayebi que na kati ya musique na kati ya ndule guerre soki koti on est prêt à tout prendre, on utilise de n'importe quelle arme pour na ko descendre monika nayebi yango mais ngala ozonga nde pa mwana ntuka nayebi so mwana ntuka kanisa bien zwa tango ya ko réfléchir pour na justice faut na ba preuve nyonso na justice ekotala te mutu atindaki ngai bayebisaki nga kuna yebi te ekobalukela yo ya regretter na mwana esika omona si abotami ya makambo ebele avant nakende na développement na nga nazongi na mpona yebisa bamibali bobatelaka bapantalon na bino c'est très 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 important. Natangaka ba document ebele nazalaka mingi en train de lire, chercher à forger sa personnalité, forger son estime de soi, travailler sur sa personnalité ainsi de suite. Botangaka tango ko okomona keza na biloko mosusu ata sentime leki yo okosala yango te. Okosala yango te parce que répercussion nango ekokozala toute la vie. Lelo papa chéri azofuta na lisumu moko asalaki kala ola mse bomela epe déjà libala mais lelo susu ekola te lisusu. Surtout que moi na kati ya moi pasi na yebisaka bandeko nanga mikolo nyonso yaya soko lingo bota na mutu yebana nani obota nani parce que wana boza lié à vie donc c'est kokota na famille moko epola vie no baby soko kokota yo moi soko bala na famille moko ebeba bono kimaka mbangu na balabala bando bundaka ekozala lo problème yo mobali yo mi batela kitero ko bota na fille moko boye o sentiment kaka yango na yebisaka bato moni soki ngana ko sala na ko passer na ba acte mususu te na mutu on a réfléchi na omona te ndenge ni to ko bota ne mwana po avana pesa mwana tant déjà zo kende na acte moko sexuel na mutu yebaka ke risque ya ko bota na e mwana eza déjà à 80%. Loin encore pendant qu'on se protéger te donc on a risque nyonso robimisa bana ya robimisa mwana po ko botelo pe bana 5 na kanda bana babimi 5 osani donc mona ki mama moko na Kenya aboti bana 9 au moins des vies non comme compliqué likolo nango yango ba ebisaka mutu o aza grand d'esprit à maîtriser ba sentiment il faut yeba ko lobela sentiment na ye tango telemelier abisi sentiment keba sentiment na lingité gérer sentiment une personne qui veut être grand demain ou asala maramba minene il faut yeba ko maîtriser ba sentiment na ba kutina soki te bino batabi mela so bozo mela boyebaka ke na kati ya komela okoyeba ko détruire vie na fraction de seconde. Wana ezaki parenthèse na kangaki nanu na oya kopesa susu conseil sima na ye kozonga mwana ntuka kanisa bien mpo na bengi bato moko bapesi ngai version de fait boye mwana ntuka awa na photo boomona aye na BCBG accompagné de sa maman totala pe maman na ye na TV. Maman na ye na ye lokola nani oyo danseuse baboya ka ye na BCBG selon l'histoire na okotela mutu te na oloba nyonso ndenge nga na okanisela wana eza ba version bato babengi nga babeteli nga lisolo na beta. Alors maman ya mwana ntuka tanga ye na mwana na ye kuna je sais pas ce que ça qui piège, ce que ça qui nini, ngana yo to yebite, mais azwaki mwana na ye apesi ye papa Jibem Piana. Pourquoi? Parce que maman zaki komile la ke akokoboko la mwana wana te, pasi eleki, mwana wana bina kabinaka, malamu kutu wake na ye ko bina po ayeba ko zwa quand même comme ça quelque chose de sa vie. Ngaba ndeko ya mwana ntuka na yebi bango te, je sais pas, ndengani na mwana ntuka. Maman na ye aye kopesa ye boye mwana ntuka ya mwana liboso mwana mibale balobe ya na bayaya poni bayaya na ye bakenaki danseuse te bon peut-être pe bayeba ekobina te je ne sais pas je réfléchis par rapport à version de fait bapesinga ndenge boomona ye awa na vidéo awa mwana ntuka ayaki azalaki na 15 ans nde baoloba elle avait 14-15 ans mwana ntuka tango baboyi ye zi balobi faki etanga po période wana ezalaki ke ba fioti babilo mwa ndinga mais yazaki tellement fioti pena que baboyaka ye maman na leli alobi no batika mwana nazala wana yazo souffrir ala ba moyen te bref maman mutaserelaki tout pour que mwana na ye atikala na BCBG mwana pe atikali na BCBG avani na BCBG babi bo compter ba nombre
d'année oyo esalamaki ti boye komona mwana wana bunga babe esali 6 ans, ce qui va faire 21 ans à mwana ntuka. Donc 6 ans plus tard tomonaki na baconcert, tomonaki na banini sûrement mwana komaki kozoma baforme baproportion moko ti batie miso. Je sais pas mibali bazala nde bazalaka nayebeli nini naloba te place wana emo esanga zei emo ngai emo vertige emo brrr emo isalanga. Et po déjà mwana ntuka aza leki musika na bana ebele ya jibe age moko na bana wana te aza pena leki ya leki. Et du coup mwana ntuka s'est retrouvée enceinte et ça dit qu'il fallait pour balobi mwana na ye lelo aza na 7 ans 7 ou 8 ans abotaki na 2001 si je ne m'abuse, je reviens. Donc mwana ntuka na 2005 tolo baka te poka tolinka to condamner pe ka bato il faut peut-être ça payer la part de choses. Mwana ntuka na 2005 azalaka na ba 12-13 ans. Mwana ntuka na 2005 ce qu'on pose à 2005 13 ans à peu près ti lelo elle a plus de 30 ans. Ce qui na 2005 azalaki na 13 ans c'est que toke to ça calcul hein na binonyo ensemble. Mwana oyo na 2005 aza na nini mwana ya 90 combien vous calculez mwana ki za ba 90 quelque. Donc mwana ntuka doit avoir aujourd'hui plus de 30 ans. Pendant que mwana na ye oyo ya bota na jibe ana ba 9 ans 10 ans delo. Ce que ça la soustraction ya âge à mwana na ye na kati ya âge na ye boko mwana ke tanga bota ya zaki mineur te. Tanga bota ya zaki mineur te. Tanga bota ya da mukolo. Comment il est majeur batebele ba kosilika ba yo pena nazo côté lete na ngana sanga linga kama kamto zala normalement na makamfoto ça juste faut pas to lo baka ba sentiment toke na la ba congolais ba trop émotionnel toke na mingi de émotion pour ya lobby ainsi de suite. Parce que moi je veux vous dire pourquoi aujourd'hui mon en tout cas est sorti na média to peut sabino explication nango pour ni lelo ndandimia bima na média tout ce temps plus de 10 ans aujourd'hui mon en tout cas tikala ko lobate. Tango bazoye pa ya jibe mpiana mwana ntuka apparemment jibe en calcula ka yeba que sur mineur et que ça il est ndindi yango zelaki ça au moins donc juste tango que ça ba 18 19 ans ou 20 ans plus quelque chose comme ça nde jiba bimana ye nda akomi na zemi tant akomi na zemi donc akoma ki da majeur entre guillemets majeur et tant azui zemi so tant aboti so bosali calcul ya âge ya mwana ntuka ya lelo pa koma za rasu mwana ntuka ta koma yaya âge na ye ya lelo bolongoli na moins 9 ans ya mwana ne bokomona ke tanga botaki azaki mineur te batebele to okende kaka tozoloba mais mwana ntuka pa na part de faute na ye maman na ye pa na part de faute na ye tango makambo wana esalemi etiaka makelele esalaka retour ti na foyer ya jibe esala maman na retour donc mwana ntuka nde moto apanzi libala ya jibe na amida mpona batebele ba informe te je vous informe. C'est vrai qu'il y a une moussou et belé. Mais au pénal, la goutte d'eau qui a renversé la vase, c'était Mwanantsuka. Parce qu'Amina ne pouvait pas s'imaginer que Moukoloma was la Kaye Mbanda ya Mwanantsuka. Jamais. Atikala okanisangote. Tango yeko salama. Tokei. Et ça la makelele, ça la makambo belé et perturbé couple, ba miko bongisa ti finalement couple kufaika peu et fragilisé qui couple na bango makati parce que la maman que je respecte aujourd'hui qui est aussi mariée et qui s'est remariée alors ça vie nae azwaki kanda amonaki yango et comme qui danger pour nae donc amona bambanda partout pour mbanda ya bongo des choses mona que donc et simba soute qui mbande comme partout et na bongo Mwana ntuka, il fallait eloko ne tikala fermer nan. Et bana koloba makoloba metwando mwana ntuka te. Pourquoi? Parce que la famille de Mwana Ntuka était venue voir Jibe Mpiana. Basolo là à l'amiable, bazo ba compromis à l'amiable. Entre autres, batekele basombela ki Mwana Ntuka ndaku. Mutuka. Bazali kozwa soin na ye na bato ni so bando vani na ndaku ainsi que bébé wana. Bando kozwa soin na bango jibe bando kozwa soin na bango kende boyeba ke mwana oyo akoli na milieu ya loyenge na milieu ya musique na milieu wana o bakena ko tike da soki na 14 ans soki 13 ans soki 15 ans na maboko ya Jibe Mpiana boyeba ke
po azala kimia ezaka bénéfice ezaka ya 10% to 9 pour 5 peut-être po déjà mwana abetaka abinaka na concert titongo avant na bisika babiloko makasi emelama mwana wana eza pasi pour que na adolescence na ye ti na adulte âge adulte na ye azala pose po vie oyo ayekoli eza yango wana mutu akoboya yango faza ndoki mwana ntuka c'est sa mère qui l'a livré à cette vie eza maman na ye po soki maman na ye alingaki te mwana ke na 15 ans alingaki a retenir mwana ne po mwana 15 ans akopesa maman ordre te soki so bakiti sous 13 ans soki maman na fo bakange sous mbala mibale parce que maman ya mwana ya 11 ans oyo azokoka koéduquer mwana na ye te ya 11 ans c'est une maman à arrêter à jeter en prison donc famille ya mwana ntuka baza na part ya responsabilité munene parce que jiba yeba mwana ntuka te bato bayeba mwana ntuka ezalaki bato bayebaki jibe eza famille ya mwana ntuka ntango mwana na bango ayepa jibe mpiana bango bazalaki na possibilité ya kokanga biso nyonso ngana toke bafioti banyonyo plutôt nga wana ke banyonyo famille nange boya elobi nana bina ya dega tantine cour que je salue ayebi bapesanga kaka référence bapesanga yebisa ngai mwana danseuse nini na Kinshasa omona atonga ndaku ya immeuble telema asala makambo minene na Congo awa danseuse mibale basina tanka 2 danseuses o basala makambo minene na mboka o babanda ki danseuse basisi ki danseuse basala makambo minene so chanteuse te danseuse kaka na si bango na mona te basinga c'est que oponi nzela moko oyo ata mutu mo exemple no avant yo azate parce que yo ya osala ni yo ko changer yango fanda c'est que famille ya mwana ntuka soki bakoka kogere mwana bango te ya 12 ans ya 13 ans ya 11 ans c'est que baza ba irresponsable baza bato fo bakanga bango po bango te fallait bakanga mwana bango kende danseuse te pourtant ti mwana azolongwa na ndako na âge wana akokende kotala place répétition ezali biso kutu mikolo tozobanga répétition neti nga bana botama na kena na répétition te ya makambo ya bamusicien soki ya ndeni mpo nde nayokelaka sango ebangisaka nga kaka bien que sikoyo na bandokende nake mona na qu'est-ce qui se passe réellement là-bas baye makambo elekaki ebele toleki po basupposaka ke place bamusicien bazali bakisi badiamba babiloko wana nyonso elekanaka siko ndeni mwana moki akende kovandaka na mule wana obscène po ayeba kovivre aévolue akoma mutu batikaki ye carrément na maboko ya jibe mpe batiaka mpondu na ntaba esika moko te don nakomaki na esika oyo nayebisi bino ke mwana wana baye koyokana à l'amiable basomelaki ye lupangu mutuka bakomi kosokupe na ye na mwana na bato babandi ovanda ne na ndako suivez moi très bien kende mwana si amesanaki na vie ya boyebi kaka ndenge ezalaka vraiment tomela mwa ewaka ye chokolo bazotinda yo mwana kota da zage vous comprenez mwana si akotaki da zage et puis déjà komaki po jiba azalaki peut-être 2 fois papa na ye bon papa na ye ayi mwana bajibe ya basuka et mwana déjà akoti da na balignée wana eza pasi po avanda kimia même si un jour JB s'était levé pour dire que non c'était fini c'était une erreur et tout ça là mwana wana déjà mutu na ye ekoti maka mosusu akomi da na cour des grands akomi da na makambo mikolo alie da biloko ya mikolo donc ekomi compliqué mpona mwana na avanda pena poser azala poser mwana akomi amata akita atourne abaluka amata kita mama na ye ayebi makambo tozoloba mwana ntuka pe ayebi makambo tozoloba yaya na ye moko ya mwasi ayebi sikoyo bolengaki bakomisi yango lokola bizaleli mwana mwasi na biso oyo akomaki molangwa akomaki mutu avie ya libanda makasi bazo observe mwana fala azala wana et tout ça là loyenge ndaku wana jibe mutu ateka yango te mwana ntuka fa koyebisa biso nani atekaka lupangu wana obino bovandelaka yo ozalaka na mwana azalaka na badocument nango ndenge ni document eza na maboko na yo lupangu etekami bachange yango kombo ekomi ya mutu mosusu pendant que yo ozalaka na badocument oza mpe yo kaka te oza na bayaya oza na mama oza na bato bayebi ndenge ni basala makambo ya nini oyo ya lupangu pourtant basalaki yango yo kaka te mutu intervenaki bandeko na yo mama na yo na bandeko no bazalaki bamisusu mpe ya membre misusu mpe ya famille mpe bazalaki ti boyokana makambo nyonso ndenge eleka mwana mwasi loyenge ekomaki makasi
mwana ntuka komi na loyenge boyebi que mwana na yo soki azokola il faut kola na milieu moko oyo komona que mwana kozala na éducation ya bien, mwana kozala na avenir ya bien. Déjà soki mwana ntuka oyo aza mwana ya mama na bango akoki mama na bango akoki kobomba ye te, akoki kotangisa ye te, akoki kotika ya koma danseuse na age ya mokeleke te bongo toloba taki ezalaki ata 20 soki ezalaki ata 20 ans tokolobaki mwana ngo ye moko moto azoki décision na ye po tomona badanseuse ebele ye moko alongwe na ndako na bango patuluka taki ezwa nini oyo. Mais sikoyo mwana ntuka ndenge oza boye déjà na age na ye wana ya moki wana mama na yo azalaki na possibilité na koyoka somo te liboso ateva ayebisaki biso kayei kotika opa ake kobonzela yo jibe. Est-ce que ezalaki piège ezalaki nini toyebi te pasi kaka oyo moto esalisa biso makambo wana po toyeba mama batekaka nguba na bana na bango basufaka na bana na bango baza ebele na Kinshasa oyo ya kotanga eza te oyo ateki makala titi atangisi bana ni bana basisi ba université bakoma lelo bakadre basunga baparent na bango. Na kati ya milieu wana mwana ya jiba bande kokolela na mwana ntuka na loyenge na ye possibilité ya kotika mwana na mwana ntuka ezalaki lisusu te. Baye ko retirer mwana ntuka mwana parce que ba mona ki ke éducation mwana azomeka kokola nango ekosimba te par rapport à l'éducation papa na ya lingi mwana na azala nango. Maman azalaki tout le temps parti botu na ya webi sabino kabano ke sala ba ne na Brazza akosala ba ne na soki Dubai soki Chine soki wapi mwana pendant ce temps mando tika na nani bokotu na boketi ke supa koko o alobaka kazaki na possibilité te ya kobokola mwana ya kobokola mama ya mwana akenda kotike pa jibe botiki siko mwana wana koko na ye wana pa na ye po mwana wana siko suka ndeni po baketike pe danseuse lisusu lobi pa fali to pa muto ana succès makasi lelo to lo babongo et l'histoire va se répéter. Et jibe en tant que papa ya mwana ndenge moya la mwana wana pa na ye ezate po boyebi ke créer problème na foyer na ye ata soki ata nani foyer ngo ekufa nango mais bana oyo ya ye bazalaka bavandaka ba junior ba nani ba daida et les autres so ba moni ye aye wana ekosala pe ka neti te. Alors mama na ngai ya bomo ya zali ndenge na moni pa mama na ngai la leki na ngai kuna mwana kozo éducation oyo ekokani na ya bana na ngai mususu po lobi bana wana se fo basangana po jiba sangisa bana na ye. Papa a retiré mwana na ye. L'enfant a 9 ans, l'enfant n'a pas 2 ans. A retiré mwana na ye. Papa a retiré mwana na ye. Po mwana na ye déjà akomaki na age aux parents ko ozwa ye. Makambo ndaku na bango mwana ntuka yaka ko expliquer na TV zonga o expliquer lupangu basombelaki yo esuka ndenge nini. Pona nini? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parents nyonso na mokila ko linga te makila na ye oya aboti. Parents nyonso responsables je dis. Akolinga ta tika ye na environnement moko o ezopesa ezo promettre te pona mwana na ye lobi. Parce que na sentiment ko obota na mutu. Mais soko moni ke na kati esika o mwana no azo évoluer et que esimba te. Tant que tu as envie, prends ton enfant, place-le dans un endroit oyo mwana kozo éducation, instruction ya bien. Mwana ntuka zangi na capacité ko bokola mwana wana bien te. Biso nyeso to yebi muta ko boya ngo faza ndoki. Mwana ntuka est tout le temps parti et puis fa refaire vie na ye. Aza tout le temps parti à voyager à mingi azala ba Brazza azala bisika na bisika. Mbongo mwana ntuka voyager laka. Boye bisanga zo ngo wapi. D'abord mi poser question on attend lobi kazaki na Chine, tanga lobi ke boye, tanga bo moni na photo na papa chéri na aéroport wana. Vous croyez que c'est elle qui paye tout ça? N'est-ce pas que c'est papa chéri qui lui prenait en charge? Il était mutabanda au foot là, même ni basi mususu baninga ko nuire ka bato. Po yebi ke ya papa chéri, po sa bota ina irresponsable moko boye na venir. Mbela yaki ko beta mo di solo ate. Mbele suka ka kuna po ba ya na epe babota na bato. Ba ya ko beta mo di solo te. Bango ce qu'on va comme utiliser le quoi arme contre JB Mpiana. C'est ça le problème. Parce qu'à l'amiable déjà va trouver la solution. Moi je vous informe que à l'amiable déjà va trouver la solution. Ba sombela mwana o lupango bateka lupango na bango moko. Ayebi ke bateka on po jiba zangi mo sombela lupango te. Azangi mo opese mutuka te. Ba voyage juste boyo ke bando ke ba Dubai, ba Chine, ba dino na mutanda ezaka na charge ya JB. Ta ba moni ke komi en excès. Elingo le bateso na boti na yo na memi ngambu na vie na comme esclave au sein la famille na bino. Tin soit que fundanga kaka comme ça yaka na ba preuve que yo zaka mona mukie o ningo lobi wana tonga na boti saka yo pourtant sur lobi ke na bimaka na yo pourquoi tout ce temps là fundanga te tango zaka na 15 ans ka singa bimaka na yo d'accord pourquoi tout ce temps fundanga te pourquoi bandeko na yo baleka te ba funda pourquoi parents na yo afunda te bokomisi yango nde lokola bilanga na bino
donc nde bozala so bofandi osali bapesi yo mbongo oke osali vi na yo oyengi wana obosani ke ozalaka na mwana soko ozongi osali semblant ke etala mwana pour que bande biso bapesa yo mwana oni oza na souci ya mwana et tout ça oza pena sur na souci ya mwana bakinela yo mwana wana kobokola soki mwana ntuka bapesi ye mwana wana akobokola mwana wana chokoke mwana wana akoma danseuse te lobi pour à 9 ans attendre dans 5 ans akoma na ba âge oyo dans 5 6 7 ans akoma ba âge mama ya koko na yake na kotika mama na ye akebina boza sûr que soki jibe mpiana ji apesi mwana ntuka mwana wana ya 9 ans mwana wana akoma danseuse te mwana wana éducation na ye kobeba te to abasi na kolinga te mobali moko à faire nuire mwana na ngai et puis soki ndenge nini mais je vous rassure encore aujourd'hui avec cette vidéo que mwana en tout cas a été pris en charge na yena mwana na famille na ye et pas jibe mpiana pour alinga kite et beta ndenge bango ba beta wana mais quand c'est trop on t'abandonne quand c'est trop on laisse et comment qui trop ba comme il utilise le quoi arme de temps en temps contre jibe mpiana ya moni jibe mpiana retira ki mwana moi asi comme na 9 ans botu na siko mwana ntuka lelo yo ndeto so la bana âge ni pour so kata na 29 ans c'est que mwana wana babota ki na 20 ans so kaza na 20 bon to cha mwana ntuka to supposer ti lelo mwana ntuka na 15 ans te bo mwana ketanga bota ki mwana wana ataki na aki mineur lisu te ataki da majeur autaki kozwa déjà autaki da kokota déjà na âge majeur na ye bien que ça tozopesa jibe te ke tokumisi jibe po asala ki eloka bon acte jibe asala etikali condamnable po mwana wana aza lokola mwana na ye akoki kosala ngo na mwana wana te ebomela ye mpe libala donc pour l'instant sikoyo eza ke mwana ntuka sikoyo amoni ka perdre akomi oluka bakomi koutilize ye akomi koluka sikoyo anuire jibe na ndenge moko boye oyo ezalaki erreur jibe moto asalaki parce que akendaki vers mwana wana ya mokie mais mpo na lupango basombela mwana ntuka lupango botuna mokili mobimba eyebi mwana ntuka basombelaka lupango mpa jibe avanda kuna des années ateki asali baloyenge na ye asilisi komela bayewaka na ye soki banini asilisi sikoyo nde akomi sikoyo na posa sikoyo alia mbongo akomi sikoyo na posa mbongo po bakomi kosilikela ye parce que tango okendaka wana oyebaka te kotika ye mwana et du coup mbala moko lamuki boye ke mwana nanga combien d'années mwana wana azalaka déjà pa mama Agnès botuna ye bane combien mwana wana asali pa mama Agnès mpona nini mokolo bazwaka ye wana ayaka korevendike te mpona bien ya mwana wana ekoki kokoma mpe ke bayebisi mama na ye amonaka ye nanu te mpona bien ya mwana mpo na bamama mosusu akenda baotikela ye mwana bapapa bazala bakokoloba inculquer mwana bamakambo moko boye contre son père contre la famille de son père pendant que mwana ovanda kuna mwana wana kokima ta ndako ntango okima ndako omoni ke likambo mosusu ebandi bamama ebele baza na baruse moko impossible incroyable alors pour ceux avant tokota makambo na bikotela na baloyenge bo vérifier mwana ntuka abota mineur te akotaka BCBG azaka mineur abota mineur te azaki da mukolo problème eza te justice eza nango wana te justice esa musala nango ndenge ya monika ana raison ake na justice ake funda ndenge aza na raison makasi ake funda na justice ekata makambo justice kotala ba âge na ye ba acte de naissance na ye ba makambo na ye nyonso wana bakovérifie ngo tanga bandaki kobina tina lelo oyo ekomi lelo makambo ekoma boye mais moi je vous informe que mwana wana avandaka pa mama ya jibe na leki ya jibe lelo te to exemple pia quand comme obeta mwana ntuka ya mwana ye kobima à un certain moment de la vie sope mutu asalaki eloko moko boye a se racheter aluki abongisi na famille na bino et tout ça là olie mbongo yaya lokoso eleka te e balukelo na ndenge mabe bato bakokosa yo batindi yo basalisi yo et tout ça là mais tant que balukelo liboso ya justice okokayela mosusu koloba te mama aza na droit komona mwana eto boyi te mais soki ekomi mpona amona mwana mpona konuire papa na ye to koyeba kobebisela mwana evandeli oyo azovanda malamu déjà éducation à acquérir auprès de sa coco et de ses tantes ce n'est plus intéressant eza intéressant te mwana ntuka botuna ye soki asalaka nini na vi na ye so bazongisele mwana wana bayebiseka abokola yako kobokole bakinele pe baiseke mwana ye yozwa ye kasi bokola ye koyaka lisusu te esile atako basombeli yo lupango susu lelo batie yo na kati ya lupango wana okefanda
etekama na oka po mutu fo mutu nde fonctionner tango ozaki biloko wana tango babandi opesa yo bambongo tango ci babandi faire ko voyager yo par-ci par-là en ce moment là nde fallait maman na avandisa yo ateya yo kibo mwasi nenga arataki yango na 15 ans il fallait ateya yo siko kibo mwasi alakisa ke mwasi atambolaka boye mwasi azalaka boye Regina Daniel ava na papa mukolo papa mukolo ya mukolo ya danger azo epeka na ba âge le musuku yoko okola ki déjà ba 20 ans ou 21 ans ye ba na so 18 ans so 17 ans ma vani na libala le musuku peut mutu remplacer Amida na ndako qui sait mais avec quel comportement est-ce que mi tuna na Regina Daniel ninga zala wana mwana wana comment gérer ba millionnaire ba milliardaire avant na bango ba mesa moko ba solo la ba nini moni place oyo vide na bino ya culture ya kozanga po okoke nécessairement okeka classe qui ya ndenge ninte mais se cultiver yo moko ozu tango ya koyeba ko apprendre ozu tango ya kovanda kimia tango monde yaki na botina jibe na linge kamongo za la sérieux mais zo tango ya ko se cultiver ndenge koyeba ko za la bo mwasi po na yeba ko gérer situation ce qui te okokate pour ato komi ndenge komi na age komi mukolo le ba holo ba ke jiba lobika sa bala wa balondeni na famille bo betager mundele makasi bu famille zo betager mundele mona zo betager mundele na boulevard o tala te ke ba ko kombola ba ke ina zo tango ya kovanda kimia o réfléchir ce qui peut nous assurer que JB pena botisa ki ozaki na 15 ans les preuves vont sortir pour ba okende ko vérifier nyonso e bima etango ba ko akite ye wana bigo yela yo luka bobongisa na kimia yaya bobongisa na kimia babotola omwana na tina oyebi pourquoi lupango basombelaka ekenda wapi oyebi place ekenda ba faveur nyonso ozalaka nango il faut yeba ke faveur so basalelo mo fo esila ekosila kaka po oa mwasi na eta bali ozana kaka mwasi boboti na ye mwana ozaki mwana moke fallait bazwa soin na yo et tout ça la siko ko mukolo mama prends ta vie au sérieux zwa vie na yo sérieux sala makambo ya vie na yo sikoyo yeba ko construire vie na yo wana na mobali no akala esili bokabwana mwana mutatika la zwi mwana na ye c'est que cela veut dire que continuer vie na yo parcours normal sala vie luka mobali mususu vanda na ye bo continuer vie na bino ko compter les sous sur JBT parce que tu ne resteras pas toute ta vie en train de compter sur JB to libota ne kotika la te erone so batinda yo lo barabongo po jiba banga ya rosala à la fin il va aussi se fatiguer quand même. Je crois que mon en tout cas, Koli a comme Mukolo, si qu'on faut pas te la qui sait clairement, c'est qu'elle doit faire de sa vie. Elle doit prendre sa vie en main. Il faut que balo yenge ba argent facile et ba question na kena sali boy, jiba yo pesa ngambongo so na zongi si boy, jiba yo pesa mbonga mwana ainsi de suite. Ba mame belé ba sala elo côté na vie dikola mambwana. Po yebika ke papa mwana ngana na mbongo ngana osala elo côté comme ça tant on osala boy papa mwana ko pesa comme ça. Or que pendant ce temps faut yeba que il faut construire vie na yo. Papa, moi, n'a pas construit vie. N'est-ce pas mutu moko boye abosa na yo. Et c'est là où maintenant tu vas rester maintenant et comme kanda banoya, ou comme frustré, au banoya ko stike ko sidi sarate ko le côté la rabiso, oh JB. Tout ce temps tu étais où? Tout ce temps là tu étais où? Aujourd'hui tu as quel âge? Moi na na âge ni. Calcule photo beta ya. Moi en tout cas reviens à la télévision, dis-nous ton âge. Il y a que j'ai tel âge. J'ai mon enfant à tel âge. Biso moto ça le reste. Calcule biso moto ça là. Au moment où tomber te que aux aïeux dans notre médate. Médate ya pasteur casse. Waouh. Médate ya pasteur casse. Donc yango na oyebi sa ba maman. Pas si so elekio. Boko la bana. Ndenge les choses qui résolution ko bota bana wana. Teka mai maman, teka makala tangisa bana. Kolinga to comme ça ba no ridicule boy. Pour moi bali musupo ya rozo mona ntuke komi matata. Pourtant la hôtel mande bo mene vina na JB mona nga bote na JB na âge nini. Après moi na o baby c'est vie. Maman na yo bande ko no ba baby c'est la vie. Po bandima o kene ko tika yo na âge mu kielekete o comme danseuse. Pourquoi? Parce que ba korai ko yeba oboko la hote. So ba yina makasi ya oboko la fa ba vandi so na ndako. To mona ba na papa parent mususu mona mutu pasi a Hollande ba mbango o kate ba kovo ça la nyonso. L'essentiel est que moi, on a qui s'attend âge ya majeur. Tant que ma misuku t'attend comme majeur, azo lande kaka. Chez moi, ça se fait pas. Chez moi, comme ça se fait pas. Parents ya solo yewan. Azo bomanzo, azo tangi sabani na passe, azo tina ba on a kelasi.
mwana po akoma ti dérouté akende tina ki danseuse na age mokie bongo mama na ye aleka na te vandima après bafiotifio ti mpe babalabala bakoma bato ti yo mpo yaki mwa nsima bala sala vie na yo continue ta vie bamama tokemba na bana na biso soki deyo ozwi résolution ya kobota il faut se sacrifier mpo na bana na yo zwa ntango ya kotangisa bango zwa ntango ya koteka makala fufu mai pour ke bana na yo bakoma bato koyeba kolivraka bango na bapratique moko te yo ozokanisaka yango moto ekochange vie na yo nécessairement eza kaka makanisi nyonso ezongela eza wolo te mama lelo ta mwana nde akomi ridicule lelo sikoyo okomi mokolo makasi bima siko na te foya koexplike biso qu'est-ce qui se passe omoni ke ekomi pito pale. En dehors de ça bandeko ya mwana ntuka bozala wapi ti mwana bino azokende kokoma danseuse pa jibe po jibe asala communiqué te ke na besoin mwana ntuka moko pa nanga te bino mboyaka na mwana bino tango wana boboyaka te mpo na nini bon mwana deja ye mai deya se esopani lelo ekomi ndenge ekomi boza sûr que so boke na justice mwana bino akoganye procès po so boza sûr te donc boza eloko te mpo nde boya kosambwisa normalement soki jibe deya azwi mwana na ye eke mwana na ye aza mineur te e nani mwana na ye aa na moins de 5 ans te na loi il faut mwana kokisa ba 5 ans po akepa papa na ye aa deya na 9 ans aoke 10 ans donc mwana wana akokende bel et bien chez son père po abokama kuna siko qu'est-ce que jibe a à voir avec votre fille pourtant bosolaki ala miable de bapesaki ye mbongo bapesi ye ndaku bapesi oyo bakoki kopesa ye ngwe etambwisi ye mutu akendaki na bashine na babiloko wana nyonso siko lelo boreproche jibe nini le fait kaka ye akendaki pa mama ya po jibe azalaki te ntango akendaki pa mama Agnès akeba pa mama Agnès baboyi akota yango wana nde problème po mwana daya soko abokaka pa papa bano bazalaka amonaki pa papa amonaki pa esalaka mbrouille mwana fo avanda place moko oye kotala ye fo totala sikoyo ndenge nini ntango yo okendaka mwana akomaka na comportement nini soki ntango yo mama oyaka ntango okendaka mwana comportement akomaka na wana nde ezalaka mabe bakoki mpe koprive yo mais normalement nakosenga na mama Agnès na nani chituka soki nani batika amona mwana mais na présence na bango bavandi asoli na mwana na ye apase temps et puis akei na ye mais komema nde mwana kuna nga mpo na nga na kosepela te mpo na ndimi te ke éducation ya bien eza kota mwana ntuka na ndimi te siko en dehors de ça ya komona mwana te wana siko nini siko boyo reprocher jibe parce que mwana ntuka aujourd'hui fait sa vie asimba en vie qu'elle prenne sa vie en main a continuer à avancer po akotikala éternellement kolelelaka jibe te po babiloko nyonso boyo bao dédommagement et tout ça da basalela yango et puis il y a très longtemps basalelaka ye déjà yango tozala mpe na bapreuve siko boyo reproche jibe nini mwana ntuka oyo reproche jibe nini exactement loba yango loba ke papere na mpiaka na oluka mbongo peut-être toko comprendre mais aza pas obligé ta kopesa wa mbongo na minute na justice mpe soko omoni que c'est bon kende ka justice yango to esilanela mpe ka na justice parce que boyende ekomaka makambo ngai kutu nalobaki ye kutu asalaki te boyebetaka justice yango nzoto na nzoto totala nanu soki na muta olonga parce que obota mineur te nazongeli sikoyo bapapa mukulu papa chéri jibe mpiana nayebi ke yo lobaka nakoloba te c'est les choses sont là mibali botika oyokisaka bana na bino na basi na bino soni botika yango soki omekaki kose ressaisir na yo basi ya bandenge nyonso bazala na bango oyo kuba oya komikaba na bango mpa na yole mosuku tofele pa chéri na nga pa chéri na biso pa chéri ya Congo bazalaki mpe na baage oyo yo koobima na bango tala esika osukaki te esika okomaki likola sentiment ta sentiment esika ememaka bato sikoyo eloko elato nzoto esiso respect bana na ntango baotala et tout ça là mibali boyeba kose respecte eya na bana mosusu neti Regina Daniel na uti otanga amwana moke maa na bela maturité e ayebi aza calculatrice ya ndenge mokie te ayebi makambo osala mais mutu mosusu ka ndenge aza faible d'esprit faible de bomwana faible de makambo nyonso na famille faible soko okoti na ye na cope
ya obo uso beta o ba sentiment o regretter po banda pasi na bango nyonso bakosisa wana nzoto no bakodiembela yo kosilisa ozanga respect excusez ozangi ki bomoto bana no bazangi eloko koloba po siko bolingaka boboma moto bolingaka boboma moto bokende kuna bayebisi no sombelanga salelanga tusa yake susa ke sali viva afete na basheri na banani après azongi lisusu po yango nde moto ezali deja bapesi asilisi ake afete mbongo so esili azongi ngai kutu na bota na jibe bolingi te po ngai mpenza ta natali video wana na ndenge solo certes na d'accord te jiba botisa ye voilà pena na d'accord nango ta komana leo ti lobi place na papa chéri ofuta obeta mabe makasi mais eloko mona na ye ko réclamer na télévision à part kolobake aomona mwana na ye te nyonso etikali na mwana tina nini na olobela yango te po jiba aza obligé susu kosalela eloko moso ya ndenge nini te po de asala mpe toyebi donc ye alingi jibe nde ameme na poto lelo mpo ani ntango wana ntango bayokanaka à l'amiable wana basombi lupango basombi mutuka azali na possibilité oke Chine akendaki Chine me mbongo wana ya Chine wana akokende nango poto mbongo bando okendele Chine ando okende voyage bikendakenda akokendele yango poto akendaki poto te mpo ani donc siko nde eza wana donc ye ndenge na famille nde baza wana ndenge jibe abota na bango akomi esclave na bango à chaque fois ke ye akozala na posa akende Amsterdam jibe aza na posa ke Paris jibe mpo anini mpo na nini yaya mpo na nini tozala sérieux mwana yango mpe deya bazwa ye basundolela oyo teke yo bokolaka mwana bazwa mwana yango bokama na entre les bonnes mains avivaka bien alaka lipa na saucisson na manteka lokwa pa ada bombole ndombe naseka donc bino mpe bozwi likambo mpene ko mpena likambo mpena soki ndenge nini mwana boteya nanu mwana na biso leki na biso teyama leki na biso fo ateyama epuis sikoyo boke sikoyo botuni ye age na ye ana age nini mwana naye aza na age nini nde bokoyeba soki abotaki na age nini mais soki eza likambo ya justice kende na justice c'est tout ke funa bakointerpele jibe bakokanga ye bakoya na ye wana bakotuna ye ça c'est sûr mais omona te ke c'est louche c'est bizarre mais eza te ke ntango bokoye mpe na justice okoyo bakokata likambo ntango bakokata likambo ntango likambo esila ce serait pour la vie mpo mwana na azala mwana ya jibe papa na azwi ye namoni mabeni ya na kati te soko bando ya otala yo bando ya otala ye mais soki bango mpe bacharge yo balobi ke mama azalaka molangwa amelaka baboye ndenge eza na soki aye kotala mwana amekisaka mwana mwa diamba esili mpo na yo okotala mwana te bosa justice nini de l'enfant eweya okota makambo wana omoni ke elala soki oza na raison na yo batela yango nga namoni sorti importance ya sortie médiatique wana te vraiment j'ai pas vu namoni te il fallait yo sikoyo ozwa mama na yo omema ye ti epai ya mama Agnès oyebisa yeke mama Agnès toyaki koya kotala mama na yo sona mama Agnès mpo baza entre bango bamama kete toye kotala koko na nga baboya ya kotala ye mpo na nini bilo mwa ndenge wana mais soki mpe mama no mpe susu kazaka moto ya 9-6 nde place sikoyo mabe pene ekoti mpena makasi ti moni place mabe ekoti makasi so bino mpe bokendaki na système ya komenace mobulu ekoti mibali je crois que histoire oyo epesa bino leçon edestabilize jibe mpia na makasi histoire ya mwana ntuka oyo edestabilize jibe mpia na makambo ebele arata na bacontrat mosusu likolo kaka makambo kaka mwana oyo bondimelanga ngamu na oyebisa bino je crois que jusqu'à aujourd'hui a regretté soki ezalaki eloko bakoki korefaire jibe mpena pouvait bien refaire cette histoire refaire sa vie sur ce point enlever juste cette partie là et puis ça m'a mosusu donc mibali boye bakoso maîtriser mbongo vie nyonso elekaka mais eza eloko mosusu kosala bêtise moko etikali yo toute la vie elati yo ekoma aussi c'est la personnalité libosa bana na yo lelo bana no baobala lelo bana no bakomi batu lelo bana no bakomi bachef d'entreprise yango likambo elati yo bana no bando yoka basoni na place na yo tu n'as pas le droit de foutre la honte à ta famille, à tes enfants. Dans la minute on est toza botokolo ba ke mona ntuka za mbanda ya mbida château babota na ye mobali moko au moins place yeme mabiso bon mona place ni connotation ni epesa yango no moni mona mwasi na bo ma appeli bala donc na kati makambo
charge eza partagé mama ya mwana ntuka azwa mwana na ye ateya ye mpo normalement so azalaki maman responsable akoki jamais ketika mwana na ye na age ya mokie bongo akende kobina te bandeko ya mwana ntuka bazalaka bakoki kobunda mpe mpo ndeko na bango akende te afanda même si maman voulait vraiment akotisa ye na makambo na ye bakoki kokanga mpe baboya mpo biso mpe tokongo tovandi boye mama mpe totelemeli mama te leki na biso akebina te afanda wana bopesa siko age nini ya mwana ntuka bopesa baattestation de naissance na ye babiloko wana mpo atoyeba koverifie motanda na banda babina ba 15 ans yango ti sikoyo koleka wana mama aza na part na ye ya responsabilité mpo mitakenda babonze pa jibe ana part na ye na responsabilité lokwa parent akoya kozwa mwana na ata komisa ye mwasi na meme na mbetu na ye e ekomaki je crois qu'il a eu le temps bazwi ntango na bango ya koyeba koréparer erreur wana mais sikoyo bango bakomo utiliser ngo lokwa je mundele nde place sikoyo ekoma mabe parce que je mundele na makambo esimbaka te mpo papa daye azwaki mwana na ye e ntango booloba makambo wana boyeba mpe ke age bapreuve fo ebima ya mede ebimaki ya yo mpe kobima soki sikoyo oza pena ere oyo obotaki ozalaki pena bebe soki te bobandaki relation quand nani azalaki témoin les preuves sont où oyo elakisi ke ntango babandaki relation ozalaki mineur so ozalaki daa majeur basi nde yango na nde place ezalaka problème mpona biso so de ozalaki majeur yaya eza ozalaki relation moko consentante totala kaka kote ne emema biso mais songa azali mama mwana ntuka na ovandisena te ya mwana nga toluka tobongisa ngo ndenge moko boye mpo boliaka déjà bokontinue kolia mais so bokomolekela mayele nde place ko appétit na bino ekatana bakokata bino appétit en attendant abonnez-vous commentez partagez je reviendrai sur ce même dossier ya mwana ntuka ya mwana nani na kezo la bino susu ba info mususu na oya nango à très bientôt bye bye.